Et voilà, très heureux de savoir que vous êtes là nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Et vous nous suivez avec attention. Nous, c'est l'écho d'IRC. Et moi, c'est Daniel Lubika. Lubika, Daniel, autrement dit, garçon bio pour le vrai de Daniel Lubika. Merci d'être là. Merci ensemble pour un seul but. Nous sommes là, il n'y a pas de souci. Nous évoluons toujours et ça évolue pas mal ici à l'écho d'IRC. Et si je dis ça évolue pas mal parce que nous sommes là dans le bon et surtout dans le calme. Merci mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous sommes là. Vous êtes habitués toujours de nous suivre avec nos rubriques télé-réalité, Elubuya Bastar, Elubuya Bikolo, enquête, découverte et le rubrique événement. Les rubriques événements, vous avez zappé mon cas rubrique ou ezalaka Eko RDC, bozana posa, bakita sur terrain, solo là pour la manifestation nabino, de part et d'autre, anniversaire, mariage, collation des grades académiques. Tout ça, na kati rubrique na biso événement Eko RDC ko kita, puis ko sala ça na ngo pe ba ko diffuser ngo na chaîne. Merci à vous. Mais aujourd'hui, c'est pas télé-réalité, c'est pas aussi l'enquête, c'est pas aussi découverte ou Elubuya Bastar, mais tout ça na Elubuya Bikolo. Elubuya Bikolo les appels mon ko yaba manaka o ezala na kati RDC. Isa manaka oyo epesa biso pe accès wana to kenda to yeba na ba ikolo. Ba recette des akapé belé to yo kaka fumba ba chambo. Mbika bacha mwamba boye kokotia la mwamba toujours yoka blog belé ma koyeba ba notion nango ba formule pour réaliser repas recette wana il faut ba apprendre voilà pourquoi biso to meka campé ko quitter sur terrain tout solo là na bandeko il s'agit tout solo na bango question pour nous de récupérer encore ces informations par rapport il y a ba recette et comme là bango et aujourd'hui je suis avec Fanny Katalea. On va essayer un peu de voir avec Fanny, on va essayer de changer un grand débat. Découverte Moro Mounene, autoroïba par rapport à l'école à Fanny. Et depuis que vous le savez bien, depuis qu'il y a Outaki Kenya, bon, moi je n'ai pas encore eu le temps, il y a Osana Fanny, mais aujourd'hui on va essayer un peu de débattre avec Fanny, s'échanger et tout. Recette ni ako proposer biso par rapport à l'école nae et les lones peut redécouvrir l'école et Fanny. Mesdames et messieurs, avant de commencer, on va quand même dire un grand merci. Natata Mokilio peut appeler biso chance à Osana en vie, en bonne santé depuis un moment jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez que depuis ces années-là, nous sommes toujours en vie, en bonne santé, en équilibre. Il faut quand même dire un grand merci à notre Dieu. Et pourquoi pas un grand merci aussi à cette grande équipe technique qui sont toujours là au four, au moulin, Zosa, Amsa, Makassia. Mise au point, merci d'être là. Verdict Yoka Niema 24, ensemble pour un seul but. Merci d'être là avec moi. Un grand merci aussi à mon bon Chibo depuis quelque part. Il nous suit avec attention. Je vous dis avec attention, Jean Chibo Nabiso, parce que Barima Gelandara Maunasima. Merci à vous d'être là. Merci aussi à ces grands messieurs, ces grandes dames qui nous suivent encore avec attention, qui sont pour nous d'être reconnaissants à Mambo et ça la Makai, ça la rappelle bien. Anaclé Kodel, le silencieux d'or. Merci à vous. Merci aussi à Mejakeita d'amour. Merci à Fafi Ali, Patricia Okito, vous êtes là. On va essayer un peu de parler, de voir Fanny Katalea, Tokota. Mais on va s'adapter à la situation et pour bénéficier de l'ombre. C'est parti. Oh, Fanny Katalea. Bon. Bien Kayo. Ah. Qui m'est allé. Mais n'aime pas que nous les cas. Kene be bon héros. Oui, c'est un autre catch. Na héros je comment c'est que c'est quand la Fanny. Bon catch on faut zonka libo soit caméra. Mais na na caméra na tambula na caméra na micro. Et pour passer chez toi à la maison récupérer quelque chose on a une caméra poser problème. Ah. Et poser non problème té. Est-ce que depuis où t'as dit qu'il y a un petit oyebo. Né na écouter no premier monyo kamabe. Nebite na lobani ninga. Moi Jackie qui la banzambe na ngai. Na yikamusanga. Te na lukilo pomte. Obisenga alodan comment on appelle na jolege lo mo na ninga ba Kenya. Bon ce qu'on ndinga Kenya ngofo na kana caméra mbamo. Et na sens te? Na sens na nini Fanny. Yo va oyandi. Oh ça menace faut na qui déjà na prévenir la police tourner. Ah même pas ndo. Yo beningo bina na yana zo ketch. Na bite verdict yo ketika ngaba Fanny.
ma beza tout cela non biso mbali tout cela non entre nous deux ça a besoin que tu montes bon peso ba bande relais isa pour me so fidèle bukasa amoni que non Fanny a pesi ndone que tu ma beza quelque part même sous fidèle bukasa pas mon ngo mabete ti mon mabete pour bakisaka na o apesa te ce qu'on mona que na public même sous ya pesa ko na kati ce que Fanny katale ya pesa bat ba moi lokwa na sele et ça l'autre mais j'ai kéita d'amour alinga bongo na ya mbabno boite tout va na ça voilà merci ya solo tout femme de la biso voilà mesdames et messieurs je suis déjà avec Fatni Katalea. Bon comprendre que depuis où tu es ba Kenya ngana kuta na été aïssa ngana lega na habiter na profiter na ngaka na kuta na pe na Fanny et ça biso ka bebuni Madame Kayo. Boni parcours Kenya. Tu nous as manqué, tu sais. Hein? Vous aussi. Vous aussi, vous m'avez manqué énormément. Vraiment, mais non. On a eu quand même le temps au monde où je suis boué, ça lui fait plaisir. Et tant on a joué sur appel, non. Ah, bio, y'a qu'à bouiller. Où je l'on habité verdict, n'a aucun amour. Yo, je dois t'enlacer. On a joué quête, yo, je dois t'enlacer. Yo, comme ta polémique, Dioka. Donc, bien, on va ta polémique, ma casse. Il y a habité tout qui est dans la caméra, et ça. Vous savez, ma bête. Vous avez point de c'est l'euro, il y a un bande, il faut la caméra. Et on peut bien. Nga mon melignon. Bête dans l'isolo, il est Kenya. Kenya nde makambo. Kenya nde makambo. Yuka boy na vie des fois. Yuka boy. So za na vie so ke Kenya kuta na vie des fois tu sais ko kende Kenya te osuka na kasumbalesa. Ben oui. Fanny. Oh, mettons ok penda Kenya, mon général nde makambo. Mon général nde makambo, yende suka fin. Diane kamwanga nde makambo. So kutena Diane kamwanga, okutena Sandra de Campo, okutena Fanny moninga proche ya de Campo. Donc so okutena pendana Merlin danser à ma casse, Oazaka danser à ma casse et pas oaser quand on a qu'à Kenya, c'est que bangonde makambo. Très bon. Mais ça a été normal, voyage, c'est retrouvé quand même. Ah oui, voyage les qui n'ont bien, tout se retrouver. Ndenge ka nzamba senga. Obenga dana récupérer le colo, c'est que yo pe le colo, ça ce qui c'est. Tala sikoka à niveau. Donc il a préféré que nalia ngamokote. Na préféré ko liana quoi Daniel Lebika, Bob Molema mon fils à moi, Verdict Yoka 24, Merlin Niwa. Donc équipe technique mobimba donc ça la bien tant on takei. Quand on besoin de maboko pamba bon yo zemo eloko kuno zongo maboko pamba eza ki égoïste. Voilà. Donc il faut tout partager. Malgré papa Jean Tuboya za musika parce que ya ande déjà nango. Ata on a pesi été. Donc yeza ka ko pesi ka ba merci. Mais ouais yego pesa penga na. Voilà, très heureux Yamba sur na kati ya RDC. C'est quand même bon parcours misala à part non bon tout généralisé hein. Kenya, RDC, le monde du théâtre encore, vous êtes là. Plusieurs casquettes dans une même tête. Moi, je ne sais pas comment vous partagez ces tâches. N'habitez où ça là on est aux quoi arriver à s'adapter na maman soana. Ah ben si hein, si ceux qui n'ont pas s'adapter même surtout quand tous ato bébé na papa nanga et quand ça surtout bébé na papa nanga longo linga na kata site et puis na kepe na salle émission na lobi ngande na longwe. Donc ce qui fait que ceux qui il faut émission. Bon pour moi je trouve ça banal hein. Pour moi vraiment je trouve ça banal. Donc n'a coquille jamais na longwe si pour que ça émission qui na longwe. Moi beneli na ngate parce que au ça l'émission longwe, il y a que un jour peut-être aux a besoin d'un mouton. Même si aux a besoin de bien un mouton. Est-ce que vous avez besoin sitango? Quand sitango yo fingo ça le lobby ma bénon. Moi je trouve pas la peine y a roleka na émission pour na bando lobakena. Nga so na longwe écho parce que na kotika la kolongwe écho te loba peut-être on a voyagé. Bon na za éternellement te mais selon place nga na moni non se sentir à l'aise. Na kata écho. Donc non se sentir à l'aise partout parce que na tout nous se sentir à l'aise parce que ce côté matériel à ma casse ezali. OK côté émission solo ezali. Omoni na lingala tena ke longwana ke kota na site mona zonga susima. Donc ça pendant na zonga penda sima lisusu donc eza déjà na ba obenza ba lona misisa na bango. Ndeti na kata eko soko yi okuta déjà Daniel Lebika sa lona manzaka mankoi. OK okuta Bob Molema mon fils à moi à lona yena misapa manzaka. OK koto okuta Verdict 24 à lona en tant que caméraman.
ok alonga loko attaque caméra roumaine ok koto okuta Merlin ni waye pa lona en tant que caméra roumaine baloba bon ouais voilà nalinga ko mi pose à moi mahele en fait bon lona en tant que caméraman no baso simba masolo ça fait quand même bien oui bongo katali lilo musala ezokenda malé mais je sais pas moi est-ce qu'il y a les avantages tu trouves mieux d'être toujours là la RDC tous les flatteries je sais pas moi est-ce que tu pouvais juste nous rassurer quelque chose parce qu'il y a des gens qui passent à l'écho et rapidement et place il faut dire toujours quelque chose parce que peut-être c'est obligé de dire quelque chose mais je sais pas moi s'il y a les avantages est-ce que vous voulez pas dire quelque chose c'est pour flatter le message tu bois ou comment dis-moi est-ce que ils a flatterie non il y a même pas la flatterie là dedans flatterie zatin et c'est juste que on est à l'aise donc malgré notre papa on sait que notre papa il se fâche beaucoup parce que azam sika mais du moins toza à l'aise nakata musana biso to sala to solo la rana donc moi je l'appelle souvent mon papa ce n'a bengue boss est-ce fani moi j'aime pas quand tu m'appelles boss il faut m'appeler papa donc mon papa il y a des fois tant beau solo ils appellent na kata groupe au moins tout ça ba discussion ba débat mo boy wana pe ya ko seka est-ce boko ça vous kimia boy bobanda oseka to mona ya sekisi bino ambiance erenyaka wana nano en plus ye moko pe azora non makati ya que biso to lali na bandako na biso biso to ko partager émission na 100-200 personnes mais ye moko mokolo site akobunda pona site ne ako partager émission même na 500 personnes tu vois un peu différence mais azo bosser pona eloko na mais souvent na ba site mususu ezaka kolo site avandine kaka ngi maboko ya ozela bino bo sala site et ça la émission et ça la sans vie yé et le benango et le côté mais boss alinga bon côté n'habite Daniel Lebika so yozana pendant au salle émission no au mon émission sali pendant 2 heures du temps et ça la 30 vie donc au CP nango te donc au somaka ça ko partager c'est un peu ça donc et le on a nous ça pour nous flatter te boss moko bien abundaka penza pona eloko na pona penza site ne eko RDC kende liboso à part wana to kende penza pa tozonge pai ezana ba site o penza ba site penza ebele presque ba site nyo sote na kolo ba MSO ko za ba site MSO 3 o penza futa ba na suka sanza to ko sa te photo lo ba vérité to uti na ba kamba ba site internet moni ya na site mususu yo moko zo bunda visibilité et puis ba mabanga no zo bwaka batu ba opesa mais ça pena ba site mususu benda ke non ozobwaka na yo mais na suka sanza ba futi yo net Eco RDC Eco RDC penza futaka donc chaque le 27 o comme nambongo etinda mifani ke récupérer mbongo pona paiement ya ba journaliste ya équipe mobimba ya Eco RDC c'est ça et ça flatterie parce que comme moi je paye ma maison na mbongo Eco donc ça flatterie voilà. Un grand merci à Mirassure, donc Mirassure Assurance Vie, place à Kobo Mambon au cas il y a problème, au cas il y a Moussale Sili, donc Mirassure, de Bobin Abisso na 00, donc on a 074 59 19 643 5. Avant encore répéter les numéros qui sont encore pour nous de récupérer Babulo Cognos, donc à Londres, donc 0044 74 59 19 64 35 dans la bourgeois, maman Mireille déjà à Zahar, donc Mirassure Assurance Vie. Fanny Katalea, n'a habité ta façon d'être. N'a habité aux un peu chaud, n'est-il agressive, n'est-il au sortir sur avec autorité, c'est pas moi. Ils ont mis à des colonies, bah nous, bah ça va bon. Ouais, non, mais colonies. Nga, na muluba 100%. Muluba 100%. 100%. Bon, cela veut dire maman, papa, muluba. Oh, il y a 100% vraiment. Yango mona kombo ngeza kamputu chibobwa. Chibobwa. Ndoya mokonzi. Taka ndoya boss. Apa ndoya boss na zala pe ndoya yaya ne propre. Yaya ya boss propre. Donc naza ndoyi na ye. Donc yepe ko mone mputu chibobwa. Yango penza un grand merci à mon boss apesanga nazana nga mutu na sala kana na site na ye mais pas wana pesa nga pe ba respect parce que na biso mo na balube za na ko bota mwana nga na pesi kombo Daniel Lebika mais ba ke na bando respecter Daniel Lebika comme il faut surtout so na pesi kombo maman nga
so na pese komba mama nanga ou bien komba papa nanga ndeti bo na bengi na boti mwana nanga papa nanga exemple mwana nanga na pese kombo Daniel Lebika automatiquement même wa muluba te na respecter yo parce que na respecter kombo wana yo po bando benga nunga ka mama eza pe ndemo so na pesi mama nanga kombo to pe mama mobali nanga kombo na bando respecter mwana na quelque chose ana nu bébé le quoi bébé nanga Lilia quelque chose am kié le quoi Lilia donc mwana wana ndenga ozala bongo na bando respecter ka na bando benge papa soit à maman, moi c'est dans le bien que maman. Voilà. Parce que n'a pas essayé comme maman. Fanny Katale, rassure-toi que Naebi Nabaluba, bana nyo sata botama na Kinshasa, ceux qui voient puis on ataza na Europe, au monde arabe non, avec un Moulouba qui se respecte à Yebilang na bango. Est-ce que pouvez-nous assurer quelque chose par rapport à la langue? Tout soit à moi parce que moi je sais quelque chose déjà Balouba parce que fidèle au Boukassa là qui s'arrange ne moni Daniel Tsuroke Moulouba bana boy basala boy pour se confirmer encore à ça. Est-ce que pouvez-nous faire quelque chose déjà dans l'anglais na bino ça le kolo soit na Chiluba c'est parti. Bon Chiluba ça va passer et ça passe ngasko na nga Moulouba kin quoi mais moi bama loba mususu ezanga te moi ba crèche mususu ezanga te bana bayetu ba mukasa moyo no Fanny moyo moyo ubibimpa ojibimpa ya ke bana maloba mususu obimise ke bana maloba mususu obimise non Fanny moyo ojibimpa baba boy Moi weba. Moi weba. Mbote na yo. Fanny moyo weba. Moi tatu bishuwe. Bishu wewa. Bishuwe na tunyo boni yo. Boni yo. Bimpa. OK. Jibimpa. Voilà. Mesdames et messieurs, on va s'adapter à la situation pour bénéficier de l'ombre avec Fanny Katale. C'est la présentatrice, il y a émission les Kakalakati à Eco RDC. Fanny Katale a évolué ici à la ville province de Kinshasa et ça fait quand même bien d'être aujourd'hui avec elle depuis Kenya à Kinshasa. Vraiment courage. Fanny Katale ya lelo na kimundi na banini na babikulo banini. Je sais bien que l'ambela rabiso c'est Rimorobo l'ambela rabiso mais mara biso na banenge mo ya bastar. Mais ce que lelo pina na landi na nenge mo abikolo. Na ningere Daniel. Ya on habité. Na profiter qui moi tama bisa ngobi dan les causes wa catch. Ni na habité na sali pe ba mo programme bi verdict. Mise au point ya ko sala ngana mise au point ya Fanny. Oui baningi de ko sala. Donc verdict faut signaler que za mamba ya rolamba. Ata yo moko ti obandinga na ba moyi, obandinga na biloko nyoso wana tsoso memanga na soki na zekolo nini dan pono ko suki sana awa. Non, il fallait na yebe kolo bien s'assurer. Fallait bele ngana ko sekolo. Oko sa pola mbele bisolo mususu. De po na loba ke ngana luka mususu ata donc eloko ngope bo ngebe ngana ba nekolo na biso na ebola mbele ko ngote. Ah bon. C'est au tel niveau. Veut dire bon en fait tu es des choses à Moulouba. Vous êtes à Moulouba. Mais non, dis-nous un peu, na baluba boire na ba recette belé na ebité. Est-ce que au point c'est sur ba recette bo ça na baluba? Il y a de différentes recettes hein. Oui. C'est belé. Oui, c'est je me suis peut to quand on a ba sangomère rassure-moi neka ba tout pe bo c'est la confiance. Donc dans web c'est biso que les arabes to ye basiko yo ya solo penez arabon. Bon, nabaluba ba recette ça tellement ebelé. Nabaluba tozana balamba pe bilo mondunda mo baluba babenga ngo mujibuji ezali tozana sampu pe ezali sampu okolamba sampu msusu atana me ndakala ça dépend ndenge yo moko lingi okolamba sampu kalingi na ndakala okolamba pe mujibuji bokalingi na ndakala bien okalingi na Thompson toza pe na pondu ya baluba o msusu kolia makana na Thompson ou bien kolia mape msusu na soso ya baluba so na bosa kombo na ngote babenga ngo chulwa beni soso bachaka lumba OK. Donc eza baluba bazana ba biloko belé baliaka baza pe na biloko babengaka tusha pe ezali balamba na bango donc na catégorie baluba baza tellement na biloko belé balamba. Voilà. Et bien donc si aujourd'hui vous venez juste nous proposer quelque chose pour manger chez toi Fanny Katale parce que tu nous as manqué hein. On va essayer un peu de profiter avec toi Fanny Katale donc on est dans le bakaka. Est-ce que ce n'est on réaliser les bisous parmi les recettes nyonso au tangi les bisous.
Ubainga boy Fanny. Tina baïti oh nete. Otina oloba yo bainga yi ata maman Mireille Kato na Londres a regretté. Nali na problème té. Bon, parmi ba recette nyos ba biloko lobi la biswana. S'il faut lelo Daniel pas goûter nenga ba luba. Na ko goûter nini? Sono bina lamba. Na ko lamba chilwa beni Chilwa beni. Nemdete soko kokolia ngo. Olia soso. Non, en fait, chilwa beni. Sono kolia ngo. En fait, mon leçon na biso. Leçon na biso ya ranen. Ils ont sur lamba ngo na olia. Ndengo lia ki kokotia la mwamba. Na lire. Na lire. Ah, ya nga o. Epela, en tout cas epela bambote bele voilà non. Donc ni na lia gara à la mwamba. Ni pe na olia chibel. Nini? Chibela beleza mboa. Ah, mboa. Mais Fanny parmi pe ba biloko na mino bolia ka utangi mboa te Fanny. O ignorer ngo pourquoi? Non, na ignorer ngo te. Parce que muluba qui se respecte a ko ignorer mboa te. Te, baluba nyoso nde balia mboa te. Oh, baluba nyoso te. Sérieux? Si. Bukasa, ya solo? Oh, ndeko na bukasa ebi. Ya solo. Bukasa ebi. Ebi ke muluba nyoso te ndalia ka mboa. Ndeso ngabo na lia na mboa te. Eza ngo ba bagu. Bon, ça dépend. Hein. Bon, lelo pe ba mboa qui pa suka baluba te hein. Et comment na même école nyonso. Ba comment lia ba mboa mboa ba comment bango lia. Et ta chance là ya ko assister mutazo lia mboa malgré yo lia te. Non. Non te hein. Oyo kaka. No kaka. Pona zaina noko na ngande JP inde mtu. Alamba ngombe na 5 heures. Niao ça va hein, Fanny Niao. Nga boko la ndeni. Tina misu olanda. Ah ouais, biso. C'est bon. Donc le bien asko expliquer biso parce que ils ont na monoro mino. Mais mango o ici sur monoro na pour y na biso na pas comprendre et loko ba relais ça bango lelo. Voilà, eza chilwa beni baluba nyonso baebi. So na lobi bongo na moni mbala moko namoni mbala moko maman na ngai adolo kabanishi bien bon retour à Kinshasa, donc bon retour au pays aza ana kata Kinshasa. Namoni mbala moko maman leki na nga aimé kabanishi hein. Mais nazoka adolo nyanga te. Adolo nyanga zanga. Iya za muluba tina boka siko kote baluba. OK. Wana boka ke mingi adolo nyanga. Donc moi maman adolo nyanga. Bon abela pe makasi l'essentiel que nzamba pesier makasi sous nzamba batelier a komi penza santé comme na bien. Mingi na maman na ni maman Dorcas. Maman Dorcas yango siko mingi. C'est bien journée ça na marabongo. Ba ça la bien. Ouais, na maman Dorcas. Là c'est mad mabsoul. Donc ça on peut ça. Bangonde surtout mutalaksanga mi kolamba chiliwa beni wana c'est ma maman, ma tante, maman leki na ngai aimé kabanishi changanga et puis maman nanga Antika Thérèse Nanana. Voilà, Fanny expliquez biso non chiliwa beni. Voilà, quand on dit chiliwa beni, donc chiliwa beni ça quoi beni na baluba za papaya. Papaya. Beni, papaya. Donc so sona elamba ma mingi pona ko yamba papaya. Papaya, OK. Na baluba siko yango ba yamba ka papaya. Soki ke mwana zobala aobala muluba ba kolambela ngo ba bokilo donc tu lo abeni wana ya bapaya so pende na oyamba bino ndebo yebe na yamba bino zaki na olikamba ko so catch mais ilwa yo komisa ngo lubu ya bikolo donc na ko yamba bino na soso vous prenez catch Stéphanie vous pensez mais na mandenga mabete mais catch ndeno peso devant caméra te o matarikolo kitana na kati non ngona basusu bolo bakino non lo ina remplaçant na kata soso zo catch Stéphanie non ozano d'abord ici il y a makolo te ozano etara enquête c'est l'équipe trop si singa catch ta mikolo na monyo kiti enquête ils ont l'enquête mikolo na monyo ka trop télé réalité trop matadi. Voilà, donc comme d'habitude tu le sais très bien au rythme toujours de l'écho d'IRC tu peux ça na biso ka 20 na biso hein au bunda non il faut tirer derrière de Kenya les coupages à l'icolo. Bon, je vais pas expliquer, tu lui as béni ça soso ya bon moi. Soso ya bon moi, balamba ngo na lumba. OK. Na ndenge ya kala ba maman bandola bango na mafuta ya mbila. OK. Mais le quoi monde évolué, aime sous Daniel Lebika lié comme mafuta mbila. Non, moi je suis bio là. Non. Garçon bio. Moi j'aime le mbila. Garçon bio. Donc yangwana e batumsu bandola bango na mafuta mbila. OK. Voilà. Mais lelo oyo batebele ba komo lambango na moi oui. Mais to lambango na nini na bapenga ngo nini. Oh là.
Lumba. Lumba. On a lumba, tout ça, on a lumba. Donc c'est un peu ça, on est dans ça. Mais ils ont atteint, on va s'adapter, on s'adapte, oui, vite. Donc il y a qui sait ça. On sait que les lots, à part aux émissions, sont ça à terre. Bon, en fait, une chose, ça dit par rapport au programme, mais il faut aussi ça dans le. Parce que, bon, en fait, il y a un peu de mais la télé, il y a un joueur à catch, mais on va faire ça. Mais tu as une exception de balai, non? Oh, tu as une Wednesday. Il y a une chose, tu as une chose. Nabi ke abonné na biso ba sepela mingi na ba partie surtout ya Wednesday. Mais ce que abonné na biso ba yebelo ko moko bitumbele kande na kata Wednesday. Matata ça la jete. Et la raison pour laquelle tu n'as même pas na micro. Voilà, yo to kenda na micro te. Donc to kenda na système moi ko yiba pe image. So pe ba yibi wana batombo ko tela ka na utikenya batombo nga likolo mabe. Ti bossa benga ka mettre Glory Mwanda donc merci, on va aller rapidement. Donc, mesdames et messieurs, comprenez, nous sommes déjà avec Fanny Katalea, comme je venais de dire. On va aller au marché. Question encore pour nous de récupérer quelque chose au Royal, les lois Sala, à Sala recette. Donc, nous, on va s'adapter à la situation pour bénéficier de l'homme. On va bénéficier de Fanny Katalea. Sango malamu na mazoya bato ebesi eko balobela ka politiko asala tape émission ebisa losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement eko RTC somo chiki eko kotala la maman bayaya balé c'est bien internet pour ça la Mafeko, oui, Echo. Oui, il y a France. Donc, on a la différence, c'est qu'il y a ma tour en France de la France. Donc, on a la Congo portugais, Bana Kinshasa, Warere, America, and Roma, you better to me. Catch that good news on time. Bamole, ma Fanny Katalea, we don't need no fake news. Then you go back for the last couple that faire video garden. C'est comme les Alibans, c'est comme on met deux millions. Émilie Loto, quand tu combat maman, merci. Bonne allée. Merci. Oui, mamie sauté. Donc, vous voyez, Maman Bonheur, Salaka Kawana, Eko RDC, c'est la classe et la Voilà, nous sommes déjà de retour, mesdames et messieurs. Vous avez compris, tout est déjà Wednesday. To meki un peu comme ça, moi ma tête na gambele simbité. On a eu quand même à faire les images dans le téléphone, Katalea. Question, vous comprenez avec la situation du pays, ils ont kabongo, ils ont moi loi na bon balande là bas, de part et d'autre pour les choses tenter et en autre, ça dit quand même effort, il y a pour ça la bon. Fanny Katalea, comment était Wednesday na ça la maine? Bon, juste Wednesday nanga, le coin le bec na yamba bino na Chilwa Beni, donc yango moni na sombi soso. Na sombi pena ndunda donc so na bina kitana o soso nanga so botali tant on ndeko somba ba soso ezaki belé ba soso ezaki soso a pondaise ba benga so pondaise pesa akima en réalité tu lo abeni balamba ngona pondaise te balamba ngona soso ya boye donc soso na biso penza soso mboka ya mboka ya onde ba benga ngu soso baluba na lamba ngona soso mame soso akimi mema bébé bit et après na monique au lieu que tu lui ben na ngaboli ngoka bongo na préféré na pas na lamba on na mafuta mbila donc na préféré na lamba na somba na mwandunda ndunda ekozala lokwa mwa pembeni na sombi ndunda na sombi na solo donc na lamba ndunda mafuta mbila
donc chilwa beni mafuta mbila ndunda pe mafuta mbila parce que o ekomi siko ya kolamba na huile eza huile ebimi kaka lobi lobi awa so tali nde bakoko na so babanda kolamba ngo kala banda kolamba ngo ndenge nga na olinga na lamba yango eza na ndembi nango nasombi makala nanga pona courant eke so ekure ye to continuer soki pe ye te nasisa nanga kolamba nanga na makala naza nanga na fufu nanga na ndako me talaka yo ebi ekoebimisa ye mbongo mpona boyi nanga mpe bafane baloba o Fanny Katalea osaleli ni na biso donc nasombi fufu nasombi na semoula pembe parce que esalaka mpenza bien nasombi na mafuta mbila donc mafuta mbila oyo yango nolambela na soso na ndunda oyo nyonso eza baépice ya soso maintenant dis-nous un peu Katalea o banda ndenge nini fonctionnement nango e banda ndenge nini oyo nanu so na tiebo oyo eza lumbalumba donc so tosangisi tolambi repas ya soso na lumbalumba yango babengi yango chiluwa beni yango donc biloko nango nyonso abuo ya soso kotambola na lumbalumba nde esangi chiluwa beni nde esali chiluwa beni nde yango donc wenti na ngai nasali mpenza ntuka yango oyo tozolamba na rythme ya baluba et non ke tosala sauce tosala boye te tolamba mpenza ndenge biloko elambamaka donc ndenge mpenza elambamaka yango wana oyo ndenge nayebeli oyo koko na ngai Constantine alakisanga donc Constantine Ngalula alakisanga kolamba chiluwa beni boye adoloka banish alakisanga pe kolamba chiluwa beni boye donc ce qu'on a mis ton ok n'était pas kocha makala déjà ça na bande kolamba na zui moto ça déjà na tchaka ka donc pour to kindi noki merci mesdames et messieurs, on va continuer toujours au rythme ya Ilubuya Bikolo. Un grand merci à tous ces grands messieurs, ces grandes dames qui nous suivent de partout. Question encore pour nous de vous dire merci pour aux autres toujours on a devant vos postes téléviseurs et vous nous suivez avec attention. Merci aussi à Mira sur Assurance Vie. Assurance Vie et à Mira sur Eza moko ya bamasolo ezalaka ko garder mbongo oka zu ya perte ya musala ya liwa makambo belebele komaka Mirassure Assurance Vie eza ko assurer bino masolo déjà ya bien wana bokoki ko benga ndeko na biso Mireille Kato na numéro 00 44 74 59 19 64 35 ne bokobeta lisolo na mama Mireille Kato question pour na Mirassure Assurance Vie. Mesdames et messieurs, on va s'adapter toujours avec Fanny Katalea pour profiter encore na lumba na soso ya kotambola o babengi tu luabeli. Donc on va en profiter les terres mais un peu qui on nous remettre au message petit à petit et avec Merlin Verdi qui au casque Tori déjà rejoint ba étape petit à petit toiba ningi ban exo bandela ningi question pour nous et pour nos téléspectateurs au bazar de partout ba Holanda biso balanda quand même leçon ya lelo na bokebi nyonso po eza leçon moko moi makasi mais lelo to remeka un peu ko s'adapter nango pour profiter na ombre sans plus tarder je veux quand même dire un grand merci à Bosco Massassa, depuis quelque part, Simba de Mapsoul. Merci à vous aussi, na Maman Dorcas, de bonnes choses à vous. Un bijou d'or, Mossi. Depuis quelque part, Mimi Lebika, les regards d'une femme responsable. Verdict? Tout en abusé déjà situation, qui n'est pas trop, mais malembe, hein, Patricia Chibois, tout en malembe, pour et ça l'abusé quand même bien. Merci. Babeti makonda elele sango malamu na mato ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC biso mokili ekomi kotala Site mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet kotala
RDC c'était na linga kami oyo conception ya boss John Chiboti Wabwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Ibamolema, Fadiga Dalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your God, the thing is good. Nakananga kotoyo, nakananga kotoyo. Nasango ya Kongo elalaka na leko RDC. Boss John Chiboti Wabwa Okomema bango kakokela na bango kakaboya Tokonyata bango kakaboya Tokopina bango kakaboya Tokokimisa bango kakaboya Umela yoyo Eko RDC Umela yoyo Boss John Chiboti Wabwa Umela yoyo Eko RDC Umela yoyo Bocha Chiboti Wabwa Mama Bonheur Salaka Kawana Mo Ego RDC Yango Ndemaka c'est la classe et la différence Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Elobo ya basta Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Na ndenge ya télé-réalité RDC. Ah, moni solo na ndunda veut dire qu'il y a signification. Tu comprends directement que nous sommes chez Balouba. Oui, omoni batunso akansa omoni kolamba wile esima na expliquer que on dit na bandeli non wile esima mais liboso kala biso le to koma olamba ndunda ozwa ndunda otie tomata wile bamsu bacha pena akocha tomate mais ya obis o ngana ebi ya baluba yango ka onde omoni le na osala onde na olamba ndunda oni ko accompagner lomba na biso na soso au lieu que na somba sous mujibu ça vaut pas la peine parce que tu es déjà nino lumba dans le quoi tu es lumba to subika omoni solo les arapé bien pour na mibali et traita makasi à part wana pe ezapé bien pour na bato a secret omoni yango sikoyo nde na sale bino ngo mélange donc tozolia nyoso tozolia ka eza repara ya baluba na baluba voilà to courir na soso parce que eza repas na biso principal vraiment donc to courir na soso na biso rotamba parce que yango neza repas na biso principal. Aujourd'hui on va essayer un peu de s'adapter à soso rotambo là. Question pour nous de profiter encore avec Cataléa. Sauce au kalinga. Mais au esprit, hein, quand je vois de loin, au Katimutu. Nous sommes comme tu as dit ça? Oui. Nous sommes koko nanga. Donc, koko nanga, maman qui nanga, nani aimé kabanish. Changanga, yem talaki sangango. Ndeni yolamba parce que ya abalaka bakwaluntu. Non, bakwaluntu. Si je pas oublier mbani nazaki muluba mbujimai. Donc il y a des fois ce bande connaît ba yena ndaku. Donc le quoi nazaki naika wana o kazola kisanga balamba et après et à cause au moins tomo ba 2002 ngamo pe na rolamba. Voilà, depuis 2002 déjà au bande rolamba recette. Tu as l'expérience. Maintenant toko zani. Bon, sikoyo to sisi na soso omoni totiaki na maya moto pona alemba kotia na maya moto eza facilité biso na kobenda ba omoni elongwa na facilité nyonso mais soki totia na maya moto te anga longwa na mwa passe donc yango nde permettre biso sikoyo ndenge na olongola boye moto donc na boire siko mai pardon voilà, entre temps déjà Yoka continue déjà na image fona lukasiko lokwa tema moye ape makasi na kene na ngambo wana côté kuna comme ça na bandeni ya c'est bon OK Yoka à tout à l'heure je ne dis pas quand je vais à tout à l'heure dis pardon tu vas pas me dire pardon je te remets. Voilà, mesdames et messieurs, là nous évoluons toujours au rythme de notre rubrique Ilubuya Bikolo.
Et vous avez compris au jour d'aujourd'hui avec Fanny Katalea, et on a quand même eu le temps. Et Okende Wenze, Toye, Tozungi. Et ça évolue pas mal. Et dans l'évolution de Salima, et j'ai compris que moi, depuis 2002. Donc, dans l'expérience, on a vraiment habité tous ces savoir-faire par rapport à la recette. Il y a un monde qui est là, il y a un lumba, il y a un olien, tout mais donc ça a bien. Déjà avec Solo, Rosine Mouchop déjà expliqué l'avantage de Solo. Et les lots encore, tu peux confirmer que yango pas Fanny Katalea Solo. Bola moi Solo to oli on ndunda, to la nisongo na lumba bongo so so kotambola pesa manzela na ebité. Bah pour les autres dango malembe. Et longa parce que déjà c'est vendaki na maya moto. Loko c'est vendre na maya moto et longa na facilité nyonso. Donc il y a un moni et même na moins rapidité pour sortir que on a maya moto té moi pe longo izalate. Voilà Fanny mutu na moko elinga parce que et ça kaka pour olamba tu as beni na yo folamba tu lo beni na il faut kaka o recourir na soso ko tambola. Est-ce que okoki ko zo sauter déjà baboma yo ke sombi bon batumsu ba comment ba on penda sala bon mais en réalité tu lo beni balamba ngo bongote. Tu dois bien pire qui mouluba il faut retourner non be supenda so so ba moyi ndenga zo tambola boy ukangie donc yango ndepenza donc yango ezala bongo ezala na soso ya o ekufa te soso ekufa to benga ngo ebemba dul wana te ebemba dul si aski vous comprenez oza biloko mboka na bango mboka banani ya bakatale ya donc Fanny Katalea ya muluba makasi mboka ya ba Jean Chibois. Là, c'est mon papa. Il y a Patricien Chibois. Oh. Souka. Mboka ba Lorca, Nora Kalonji. Mboka ba Fidèle Boukassa. Ya ba Lubaka, au senti ko mona ke ba komba ngwezo kende. Mais na ce qu'on a camarade nanga, j'ai dit fololo ya lia penda biloko te mais a invité au Meka. Ba Meka kaka on sait jamais. Fololo le mega olian. Au Meka kaka. Et ton za camarade Muluba donc il faut s'habituer. Yo mon lobani. S'adapter à la situation. Pour bénéficier de ce soir au tambour. Na ce soir au tambour ya lumba. Tala niveau. Follow la leli. So mon nom toi ba oboma e bon autant no le. Tanga olia siko nde makambu. Yango moni ba soso batumsusu basala nini soso apondeza na kande na utekoloba aza soso moyo osala ni tulwa benite mais bato belé ba comment osala. Ba comment Olanda papa o ya moins cher. O aza prix morote na soso o wana donc ils a primordial o ezala cher qui o wana et ninga pena revenir na ba prix parce que sur hôtel ya pondé jaza mo munene hôtel o kokoriko o to ndola na bakala so to sakana mais non différence a prix moni wana déjà na ba 12 ou a mati déjà ba 20 o bina ba 28000 donc o aza soso mboka wana za o soso moko okola naturel o wana azokola na babiloko bazolesa ka bango donc azaba zaba soso bakola akobwaka na mukolo moko mso abwaki ata 30 maki azape soso mobali au moins ya mobali pe omona boya bwaki maki mais en réalité ce tobi mobali abota até ce to tana na vie réelle mais au senti que soso mobali azobota abota abimsa ba maki pourquoi parce que bazala ba biloko bazolesa ka bango et on se de préférence na oyo ya mboka ezana ngo bien donc ya mboka nde makambo. Voilà, on va souffler un peu avec Fanny Katalea qui sont encore pour nous tous autant tout ce qu'il a est disposition à Zolongo là-bas poil et toujours continuer toujours au rythme de notre rubrique Elubu ya Bikolo. Merci. balobelaka polisi basalaka mpe émission ya musiki emisalo sango ejani abonnez-vous massivement sinde mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet kotala
Voilà, tozokoba toujours kokoba na rythme toujours ya elubu na biso ya bikolo na Fanny Katalea, donc ils ont vraiment moi temps ya kolongola ba poil tant ka poil wana ya soko liango weki mabe faut kolongola ngo malembe, donc yango moni ti toza wana. Mais Katalea na moni na ba biloko kati na ba michopo nyonso c'est important hein. Oui, nyonso c'est très important. Nyonso c'est très important. Il faut que tchère nyonso na moni makolo na moni bino ozingi makolo ya soso na michopo boende pona nyonso ekota yango ndezolakisa mpenzaki olamba bokoko mpo na mutu na nyonso ekokota yango omoni mutu na panza ngo na kati ifo kopanza mpona ezala bien donc nyonso o bio sikoyo na oyo deja na longwe na banda déjà pe kosala lumba na ngai. Ah déjà lumba ça c'est bon ah. Ouais, je vois là. L'électricité est établie. D'accord. Ana yo zongela siko kosala lumba. OK. Et mon est-ce que et matana moto quand Fanny parce que na mon koto chi déjà maya fufu. Pour kuna. Pourquoi na tina nga maya fufu, pourquoi appeler les choyer na ko brancher kaka réchaud pour tout qu'il vite fait vraiment. Mais apparemment, c'est comme si avant Eban Roto, avant Matanamoto, il faut que nous soyons après. Nous sommes après. Donc, c'est pas compliqué là, vraiment. Non. Tu lui as béni, et ça va sortir belé à Kolambela. Batumsus Balambango, Bakalingi, et puis Basali sauce. Mais ce qu'on a ndenga, Balaki Selanga. Tu lui as béni, non lambango, le quoi non lambango na ndenge ya mboka. Ya mboka, ok. Ngana lambango na ndenga Kishasa te. Non lambango na ndenge ya mboka pena na kasa mboka. Voilà. Nde balambango, na ozongo ka na tie biloko nyonso. Na okalinga ngo te. Ka nde na tiango bona passer déjà na mai ya moto, mai ya moi oched pona elongola ngo ba zei. Zei, ok. Elongola zei wana. Siko eloka na osala que na ozwa biloko na ngana kati na tie be épices nyonso. Oui. Biloko nyonso mbala moko epi na matisi na moto. So totali na tango kala ko kalinga biloko yende sikoyo. Mais na tango kala ko kalinga biloko ezaki te. Donc yango siko na lamba yango na bina lamba ona rythme mboka pe na mafuta mbila. So na bina lamba ona rythme ya lelo oyo na kozwa na tokisi yango mo mke na tokisi yango epi na kalingi yango na sali sauce ya sauce na mafuta huile epi na sopi na matisi na moto. Lokwa tozo lambela yango na ndenge ya kati ya mboka. Donc c'est ça. C'est bien compris, mesdames et messieurs. Là, au rythme toujours de l'Elubuya Bikolo, Fanny Katalea vient de nous expliquer vraiment clairement par rapport le bout là-bas. Comprenez, hein, elle venait de dire que non, c'est depuis 2002. Donc, elle a quand même cette expérience-là. Et aussi, elle a vu ce comme Malamou. Vraiment izalate ke na baby c'est longi to lia bene longi au fond ba no te so baby c'est longi o loba na o partout ezaki ya korotina mwamba o loba kit te Fanny wana OK musika donc on ensemble il y a pas de souci tous ensemble pour un seul but na biso ezaki to récupérer na bikolo lelo to sentir le boko ya Fanny Katalea et pour te comprendre mambo on ezo kenda donc kenda ki pena bien pe ezo kenda pe bien. Donc, tout le monde ensemble pour tout le mécanique maman ramener ça. Trois jours nous sommes au déplacement balambelio chilwa beni. Oh, au moins nos différences systèmes sous ce bâton bakalingi. OK. Oui, bah pas parce que gouya tom soso abon moi. Na gouya soso o ici et kufo babenga e bembadul et ça a goût différent. Ah OK. Différence c'est ça là. Différence c'est ça pena tant aux oliongo senti pena que oh non il y a soso abon moi mais oh et ça soso parce que ils ala na goût na ngomoro boy. Mais oh il y a naturel oyo oh ils a ba bomité ba salini nte ils a pena goût na ngoko le kakutu na oh ils a pena bio. OK. Bio penza le quoi des garçons bio parce que ils a poulet bio. Bio vraiment. Compris hein depuis quelque part vous nous suivez avec attention. Toujours continuer toujours lelo rythme na biso ya bikolo. On a déjà lumba. Parce que lumba au salon peka lokola ndunda, au kati yango kaningi ils appellent ndunda quoi. Oui, il faut au kati yango. Au sokoli yango bien pour na kolongola yango zelo. Zelo OK. Au sokoli on penda bien penda
apo katikati on kande to kata ndunda ti po katikati yango yango nde esala penza ki no ba biloko na biso penza o senti ki mboka eza ana kata mboka eza voilà ndenga mabete baba ndeko penza bateni nga rigueur te mama Jackie Kilaba mosa mundale ki mosaka na elengi mama Brigitte Nkongo boteni nga rigueur te ono lamba penza ya kata mboka ya mafuta mbila parce que lelo so ba lamba ya mafuta mbila bat ba oli yango peut-être eza ba bokilo bato musu penza o penza ya nini bwe ba olinga te parce que mtonto sala lendo na ndenge menga lelo ataka o bokilo te na kolia Fani lelo olia oui olia bien après opesinga ketch nanga na peso ketch ya mo bomisanga voilà voilà c'est ça quand le suka ngo ketch c'est ça rappelle te donc il rappelle les aga ketch nanga robosa na boula sosa au tambola garçon bio. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous suivez depuis la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et je vous rappelle que je suis avec Fanny Katalea, fille à Tcho, 3 fois. Donc, je suis avec elle. N'est toujours pas Nzanteke. Azabouye, donc au four au moulin, en cheval, hein. Foufou, Lumba, donc comprenez, elle est en cheval, donc Awa, c'est moulin. Donc Aza un peu en cheval, mesdames et messieurs, donc tout ça on connaît tout ça là, et ça va quand même bien. Valobi, tout ça là, pour ça la biso quand même bien. Je vous rappelle quelque chose de bien déjà, mesdames et messieurs, mi rassure assurance vie. Ko bomba masolo mama belé na kaya parti ya musala ya mutu akufi boye masolo wana soki to bengi mama Mireille Kato neto boyeba ndenge ni boko sola ko pesa bino ba conseil question encore pour nous ya ko kolekisa masolo na bino na mama Mireille Kato donc mi rassure assurance vie depuis London donc boko benga na 0044 74 59 19 64 35 Bozala déjà en direct na mama Mireille Kato. Nous évoluons toujours pas mal surtout avec la Fanny Katalea en cheval toujours. Où est-ce que na masango? Ah, lelo ko bomisi ngai. Non bon moi lelo pina bomisi ngai kata na ba manzaka na ngai. Ah. Kasakande te ke bokoya mais. Fa ke longola manzaka. Non longola ndeni. Okati na gina bula catch. Donc ba bula double, ils en ont double. Il nous a dit yamba na idée ya catch. OK, na idée ya ilubu ya bikolo. Osa ko boni. Vraiment. C'est la gratuité eza eko. Wana choité. Dans les ans on te ke ba forcer nga mais nga mo quelque part et ça nga ga goût. Et ça nga bien, na lamba peka pona longa peka na problème anga. Problème on se tigela on ani. Na tigeli Daniel Lebi. Mesdames et messieurs, comprenez, c'est toujours comme ça, nous sommes là, c'est la grande famille Eco, ensemble et surtout il y a pas de souci. Ça évolue et surtout ça évolue pas mal. Donc tout ça on a catalé, biso tout temps busa tout sommes panzanteke na kata cuisine donc quand ils alaka anaclé Claude les silencieux d'or. Donc depuis quelque part vous nous suivez avec attention. Donc tout ça on a maman catalé tout ça chez les autres aux alawa, tout ça on a verdict qui yoka derrière la caméra mis au point. Donc c'est la biso mise au point bien pour image bien. Donc ensemble c'est vraiment et ça là quand même bien ya ba ki bouzé belé mais j'accueille ta d'amour Fafi Ali atele gono poni na biso biloko pembe boy ya ba pona kaka bo mibala bien te bobo abato mabe et tu lira ya pembe boy ya pembe ka donc bon na habité na comme na peka Fidèle Bukasa na comme na mi copine na rythme kaka ya ke na lamba semula pembe fufa pembe bon habité pas ko lo on dirait qu'en Kenya bon na mon tika Kenya ko eli sublo eza ko bongote eza ka juste que ngamoko na pas na mona ki a fufa pembe za na ngope bien na lia na ngaka ya vous les balous vous êtes habitués na masango est-ce que on va encore se retrouver na fufu et là au moins makaso fini panzani bon malgré non c'est la semoule mais non lamba on a idée à fufu donc na baluba fufu et les kaka mingi te masango nde les kaka mingi soit on ko sona ba pango tout na bango pona nini
bon ezaka juste ke ba luba donc ba mesa luba sa mesa ni na masangu eza nango te ke opona nini te mais nga penza na réalité na vie nanga na lingande fufa manyoko na manyoko mo masangu eza mukie te buka sa fide buka sa yende mtadunda fufa masangu anyema ngo. Voilà, ça fait bien d'être ensemble et on est ensemble vraiment. Donc on a biso malembe neto meka osa tout tika fani to souffler moi mokie fani a continuer ma solo ango et kinda malembe na bi ke buza wana ebele bolanda biso la grande famille Sondi. Hein, maman Godé Kabasele, merci à vous na papa bolanda biso de partout. Gloria Sondi, la baronne, merci à vous. Shadrach Sondi, depuis quelque part, donc maman Nora Sondi, merci à vous aussi. Tout ça, Fanny Katale, maman Nora Sondi, à tout le Kenda. Yes, maman Nora Sondi, Nazali. Elle juste que nous allons en déplacement, mais je suis déjà de retour bientôt là. Le lundi, lobby mardi, bon, mon amsala. Donc, Fanny Katale, voilà, Fanny Katale a déjà de retour à Kinshasa, maman Nora Sondi. Vous ne serez pas destinés comme d'habitude. On s'est habitué déjà à lire Wana, Yarope Sabino, dans tout ce que nous avons. On donne que c'est qu'on a. Et c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. On va parler de notre part et juste pour vous informer par rapport à nos rubriques, la télé-réalité, découverte, enquête, et le Bouya Bastard. Pourquoi pas, il y a Bicolo. Et je vous rappelle déjà de partout parce que je venais de dire ça. Notre rubrique événement, c'est juste rubrique OEE et puis ça soit accès tous à la manifestation à Bino. N'hésitez pas, veuillez nous appeler. Là-bas numéro vous ne serez pas d'ici, nous serons là avec le grande équipe. Il y a ICO-RDC pour tous les belé à quitter sur terrain. Ceux qui yoka à Rosalawana, Merlin à Rosalawana, Bob Molema à Rosalawana, Fanny Katale à Rosalawana, juste pour te servir bino na événement nion son mariage, anniversaire, collation de grades académiques, nion son matanga, nion son Éco-dire Césawana. Donc bobenga biso toko couvrir na bino donc rubrique événement. Hein Fanny yangote na rubrique na biso événement. On sait jamais. Bazwa pe rubrique événement. Bazwa na bango, bazwa ka biloko bien. Donc c'est que elinyo lobaki na kata ekoto bimsa ba idée moya bien, ba makambo bien. Yango sala ka ki bazwa. Donc rubrique na penda c'est que bien. Vraiment. Donc bon hésiter na rubrique événement tout ça wana. Merci. Entre-temps, tout ce qu'on Fanny Katale, il y a question encore pour nous de souffler un peu. Hein, est-ce que vous me permettez de me reposer un peu? Vous ne me permettez pas? Vous n'êtes pas gentil, monsieur. Bon, verdict à bon paiement, donc on continue toujours. Tout le monde déjà Lumba? Oui. Épices, nous sommes juste qu'on a sauce. Épices, quoi ça nous tché déjà? Nache ndembi, nache tomate, ambuma, tomate, non ça peut tomate saline sanza, matungulu, donc non ça, na tomate pardon na mafuta mbila. C'est quoi Lumba et quoi intervenir quand? Donc lumba pe na ochango. Kasiko. Donc na ocha nyonso, eza bouillon te. Na ocha pe na nyonso et nyonso. Donc voilà. Nyonso. Mesdames et messieurs, l'affaire continue. Continuité ça toujours ça là la Fanny Katale nenga tchese fuko abanisko kata lumba nae pour sangisa. Donc si je comprends bien, a juste so nae akati yango akati ya longoli ba poil la longoli ba poil ba longoli poil si poil nyonso longwe après bakati kati yango morceau basangisi nyonso et ça la bandi ba makolo na ye ba michopo basangisi ba ti place moko bazwi ba épices nyonso bakati to mona ndembi matungulu nyonso na sima ya kolongole poil nyonso on comprend bien que poil elongwe apache biloko wana et directement to mona ke lumba ezo katama après to tchango lisusu après go tchango mona mala moko nani donc batiala
Donc on a français ba bengi plim mais ba bengi biso na communément donc ba tu ba benga ngo ba poil ba longoli poil tina suka donc yango na faut longo so pe oliongo ba blogo no ngine ba matala na so iseli sala bien te na mino surtout so l'ambiance moi si donc mon papa mon le ko ebolamba te mais oko ebino lamba erreur kaka mki osali ya rotika ba poil et baby signonso donc yango c'est bien noté donc on va faire ça toujours. Donc, Maman Katali Yazo continue toujours à faire Pachana Moto. Merci. Check. C'est quoi? Ce qu'on a sangisi. Na biloko mbala moko donc yango bato na bato mwa mutu mso akolo bafanya bolamba te bayamba balamba yango bote lumba eza ba sorte tu dois bien eza ba sorte beli ya olamba mutu olamba selon ye donc epekisi nango mpe mutu akalinga te epekisi mpe mutu asala soki mpe ndenge nini te oyo osala pene eza pene donc ndenge pene mboka na ndenge pene ya kati na ndenge pene ya mboka mpenza yango donc naobakisi litungulu mwa moke mpo na moni litungulu ebimi moke donc piki mpenza ya mboka yango to amoni ke contredire nga eza no tosa mambo eza mambo nga na koje mutu te oyo eza makambo ya kotimba te eza soki makambo ya ndenge te mais eza makambo ke ya elambeli mutu na mutu ndenge olamba biloko ne te yo bongo nanga na yo kan na omwa ka bone yo sika na bino peso kolina hote yo luge fraction te ça va provoquer ngai na lo babongo donc déjà après que je boye malamoto ke na moto soko lingi okoza mafuta mbila moi mafuta mbila na so mafuta mbila ekangama te donc ce qui fait que mafuta mbila eza ya bien faut ezala mafuta mbila mo ya bien parce que olamba ngo na mafuta mbila donc ina zui il faut kotia muke parce que soso pe yemo kwa bimisa mafuta mais non Katali est-ce que mafuta oyo ekomisa sola mobesu te pendant ko kalinga ngo bon okoki ko sala pe ke o kalingi yango pona ko longola ka juste solo ya mubesu okoki pe kotika yango na kati boye ebandi kotoka mbala moko na biloko eza na sola mubesu te bien capté depuis quelque part yango yo moni atie pona kolekisa te eza te ke soso eza nanger likolo ya mafuta eza nanger donc pour moi c'est déjà dans les bons déjà ouais ok on a moto déjà est prête. Ouais, mesdames et messieurs, vous comprenez déjà nous avons Mati déjà dans la moto. Peu déjà comme je disais que non. Donc Katali elle est en cheval. Aya moraye masango, aya moraye kendunda, aya moraye soso. Donc on s'adapte toujours à la situation. Biso to mekampe ko bénéficier na ombre. Question pour nous de prendre encore tous ces éléments. Donc ça fait quand même bien d'être ensemble comme ça. Donc un grand merci na bandeko bota la biso. Vous allez toujours dans les choses continuer. Il y a une maman à Bengabi Daniel Biso, on a comment nazu papier. Nazu papier dans zone noté dans zone comment. Donc ça fait quand même plaisir et à Rossala Bongo. Ah maman Fabienne Oualeba depuis Canada, maman Yabana Mibali Belé. Merci maman. Maman Botibana Mibali. Et à côté un peu Canada Mibali Belé donc maman Bana Mibali. Maman Fabienne Katali a déclaré pour Anika Ba Mibali. Pour Anika Ba Mibali. Il y a un sens teint. To Kabula. Maman yo kikasi. Ma Fabien to Kabula. Et ça pena Ba Mibali. Otepena Ba Mibali, otepena Ba Bati. Biso ndete, pour ani bisote. Pour atango eza batindeli ka Daniel yo mo beta tolo ke batindeli. Ya solo. Biso nyonso. Ma Fabien biso nyonso Waleba. Ma Fabien Oualeba biso nyonso wana pesi susu mbote na ye moko semi kabange ya ba semi mon mbalo aza bien posé a bien donc avant da bien ndenge na ye so za besoin ya donc okinde Afrique du Sud de soko contacter kaka wo naza su pe na ndeko na nga mususu waza bongo na kombo ya
Richard. Oui, Richard. Richard, petit frère propre. Hein? Petit frère propre, il y a SP Bambou. SP Bambou, donc Babi Yonde fait. Donc Richard a salissé, a zana agence nae. Sur le monde, pas ta billet à partir à Awa. Il y a zane na Kenya tindelo billet Awa a tindelo. Au Kenya peut au voyage, on peut n'endenga bien. Toi, sous na maman. Mais Katala, il fallait juste préciser avec Richard parce que Richard c'est tout court. Ah, monsieur Richard. On ne sait pas comment se référer. Richard. Mais c'est Richard, mais c'est ce que nous il y a trop de Richard. Ah, il faut qu'Atimini. Babi mon dans moi jalousie l'équipe ma casse. Il y a solo. Non, faut avoir au bon moment. Babi mon général des FAO Kenya Ndé Makambo. Babi mon général des FAO donc il va merci belé. Maman José, Kalunda. Bibota mobimba babi binonde donc Kenya famille mora bien ba yamba biso na kata Kenya tozwa ndenge nyoso ya kolia tovanda na bandenge belé maman José surtout na kata Kenya ayamba biso kitoko makasi ma copine ya nga ya kati Diane Kamwanga balobi yonde hein pese nga batu nyoso mbote balobi Sandra des Campos et pourquoi pas na Judith Fololo hein Judith Fololo d'or babi yonde suka yonde makam yonde fin. Donc, tu peux ça tu peux ça merci na ya biso parce que sans bino ma plein moyen opema exact babi opema exact Fanny Katale Yande nous évoluons toujours nous évoluons pas mal surtout pas mal surtout pas mal donc on est là surtout pas mal donc ça fait quand même bien joyeux anniversaire à Sarah Petit la plus rare wana pardon Sarah Petit pesa makambo lo bezaki somme voilà taram t'a changé 2 fois wow. C'était grave avec Sarah Petit. Et pourquoi pas aussi à l'oreille tu vois mon boss à boss. Patricia tu bois babi yonde. Depuis quelque part hein. Depuis quelque part. Flexing. La grande dame. Aïe babi tu basola kaka. Na baki ngo cette fois-ci Daniel na baki na boka suba tu tsanga te po ngana be banana boss na Jean tu bois. Na ba na boka mutu si tu solol on te solol si tu ne solol pas on te solol pas aussi. Oh ya solo. Ah ben oui hein. Donc ton lazare na besoin mbongo na bengi maman Brigitte Nkongo na zui. Oh. Sali maman Brigitte Nkongo. Na bengi Jackie Kilaba mo sa mwinda l'équipe mo sakanele. Ma Jackie Kilaba merci à vous. Tel niveau na zui. Bon sikoyo ba misusu na benga bino na zui te c'est masamba ba bijou merci beaucoup na zui. Bon so so bino ba misusu na benga na zui na ngati. Na suis content, je suis content. Yande nini? Bon quand tu as 5 jours 4 jours. Ah ben oui hein. Mais maintenant so ba na tantini ba na clé Claude bazwa temps. Il y a ko ça na on ndako. À cause la lamki même na ndako parce que la plupart ba to pote be ba sala ngona ndako. Ah ben oui. Ba sala ngona ndako même to ko ba te ke sala ngona ndako te ba sala ngona ba ndako mais et dépendre na volonté. Ndeti maman bijou qui soula ba bijou. Hein? Ba bi yonde nanushi ndoma ba nanushi. Ba tona ba sala bango ke soki obengi même na téléphone. Et pourquoi pas na bossa na te na benga ke mingi petite sœur ma petite sœur à moi. Babi Mosa Mundele Anto Tubowa. Donc wana petite sœur propre. Bo simbad map sur le bob sani. Te viens simbad ya pesa ine. Ya pesa qui ya solo là qui mboka. On laisse d'abord Fanny réfléchir un peu par rapport à la situation, c'est bon. Tellement qu'il y a des gens, bah ça là il quand même plaisir. Na moi accident mouké komaki depuis Kenya. Bah qui na réaction par rapport comme là Fanny Katalea. Voilà donc on est là on peut sabangote juste sabanga merci non. Donc merci na bino nyonso ou bozola na biso Ani Lebika Mimi Lebika I sur le regard d'une femme responsable. Merci à vous. Yoka to continue na biso déjà en attendant bilo eza déjà na moto. Question pour nous encore to yoka gu to c'est confirmé par rapport à ba propos à Fanny. Si c'est si eza mabe mesdames et messieurs vous comprenez quand na figure pour bino vous comprendre. Merci. C'est yo faux pas faux de la presse congolaise verdie yoka des signes que Nasananga Kotoyo Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC Kotoyo Boss John Chiboti Wabwa Tokomema bango kaka Tokenela bango kaka boy Tokonyata bango kaka boy Tokopina bango kaka boy Tokokimesa bango kaka boy Umela yoyo Eko RDC Umela yoyo Boss John Chiboti Wabwa Umela yoyo Umela yoyo, Eko RDC, Umela.
Mama Bonheur Zalaka Kawana Bo Ego RDC Yango Maka. C'est la classe et la différence. Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Elobo ya basta Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Na ndenge ya télé-réalité Ego RDC. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Et Lubu Yabikolo, Fanny Katale, vraiment à la fin. Hein. Oui, merci ici Nangai. Et on s'en va pour tout. Nous mon beau moni siko. Biloko ndenge pesi. Ndenge pesi mam na ngona ndenge mboka pena. Ndenge mboka yaya. Boliaka. Soki pe bimma be boloba. Soki pe. Kasi siko to loba ni. Bino nde bat bo juger te. Ngaya batute. Bino nde bat. Apparemment on dirait Katale comme banga bon, je sais pas moi. Na banga te parce que na assure na ngamoko. Na banga te. On s'adapter hein. À la situation oui, côté on a tout s'adapter kat. Yango biso mokutu na Kenya ko to zomitu na yango Daniel lo asuka kindenge nini. Nini. Yemwa yemamba lo banga na ebité ya ba propos na ye. On va essayer un peu de voir comment Fanny Katale va nous servir. On va faire ça au rythme toujours de l'écho d'IRC, mesdames et messieurs. Je crois que c'est promis, ça commence déjà à se réaliser petit à petit. Donc, Soso ya Otambo na lumba. Fanny. Il m'a dit que vous avez habité. Bon, tout Zélana nous. Parti à Likolo. Il y a Likolo. Yango. Monde sali Bacha kaka, balia kaka yaya. On sait jamais. Donc normalement na biso baluba, so na lambeli biloko pona bapaya, na servi bango nyonso. Donc nyonso oyo ekota na kati ya sani. Poni ba logique wala. Bon, eza principe nini ana eutele pa na biso te, euti utaba kokololo na biso. Biso ba tuté. Biso Fani, ye mbujima ye kana nga wetu nini? Yo côté ni. Nga tous les deux côtés nazali. Yo zao se retrouver nyoso. Nyoso na. Dans la scala Lubumbashi se retrouver kina. Na se retrouver moi kusani on a tiré la biloko. Nga pe balambela nga buton ba yamba nga kuna. Parce que ba papa leki na nga bazakuna, famille nga tomba yambi ngai. Donc dans sani o euti penda banda Kinshasa. Euti penda banda King. Banda Lubumbashi etamboli pe Kenya, ezui pe ba visa nango. Ti awa. Non, c'était bien vraiment de faire Tourouana pour les gens qui sont maman bébé. Donc, on met kakasi. Tous les gens à table alors. D'accord, non, il y en a. Donc, c'est bien. Non. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'écho d'hier, si vous avez compris avec Fanny Katale qu'on va, on va essayer un peu de prendre ça. Et je crois qu'on va faire des commentaires sur ça. Parce que Fanny a beaucoup parlé, moi, je sais pas moi. Je ne serai pas là pour faire des commentaires avant juste de goûter. Mais vous le savez bien, quand on a Mekara, au moins l'expression faciale n'a changé. Et rapidement, vous voyez, et ma Fanny a sali Daniel Gounezan. Est-ce que ça donc na expression faciale ne peut comprendre ma Fanny a sali Nassani. Donc aujourd'hui nous sommes là, on va s'adapter na soso ya lumba ya bangwa baluba. Tulia izala accompagné na ndunda bacha solo donc vous allez toujours branché tokenda to comme monsieur na souka to bandaki depuis tango vous comprenez avec notre boulot ça nous prend le temps donc ça nous prend le temps toke wenze to yé parcours nengezalaki et vous avez compris par rapport à l'explication à Fanny Katale à sombi soso na ya kotala et ce qui était vraiment yaruka mo Fanny moka bomi faka bengata ya moka bomi habité ngamoko na nenga boko na bomai Fanny bomi soso alongoli ba poil matiala ba plim alongoli yango dioso atiango et alors expliquer biso alobi o chabiloko nyonso à la fois atie soso akati ba épice na nyonso atie azui lumba na akati ngo lokola ndunda bon en fait ils appellent ndunda atie yango et atie na moto et talaka ba biloko bongo ezanga na pilipili ya mbumate faut na pipi
question encore, il y a moi saveur, voilà. Et elle a fini. C'est qu'on puisse photo meka, toujours au rythme. Moi, je vous laisse le temps maintenant de voir comment on va manger, comment ça va se passer. Et je crois que n'est à promettre biso tous à la décider, tous à la décider. Je crois déjà il y a l'invité aux tables, tous à la maman. Maman pas au goûter. Bon, je sais pas moi, ce maman, je pars naïe. Bon, maman peut te l'expression faciale naïe. Même si à Omega Robomba. Mais on a une expression faciale sur ma maman Simbi. À tout à l'heure. Merci. Abonnez-vous massivement. La maman Bayaya Balek, c'est qu'il y a internet pour la Conception, y'a boss Jean Chibo Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America and Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Without more lema, Fanika Dalea, we don't need no fake news. Then you're 4x4, de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nazananga Kotoyo, Nazananga Kotoyo, Nazananga Kotoyo. Nasagoya Kongo elala Kanadeko RDC. Boss John Chibo Chihuahua. Okomema Bamboka Kokene na Bamboka Kaboya. Tokunyata Bamboka Kaboya. Tokupika Bamboka Kaboya. Tokukimesa Bamboka Kaboya. Wumela yo-yo. Wumela yo-yo. Eko RDC. Wumela. Wumela yo-yo. Boss John Chibo Chihuahua. Wumela yo-yo. Wumela yo-yo. Eko RDC. Wumela. Maman bonheur, Salaka Kawana, pour Ego RDC, Yango de Maka. C'est la classe et la différence. Amama Yaka Kotala, émission na bino Yango, Elobo ya Bata, Amama Yaka Kotala, émission na bino Yango, la nega ya télé-réalité, Ego RDC. Ah, Catalé, vraiment, nous sommes presque à la fin. Nous courions derrière le temps parce que la lumière des jours de Jésus chitait. En attendant, inviter nous, nous, on a l'habitude de chiter na bichona. Mais avant, on a pas noyo, on a évité sur une bande pas maman. Maman, ça va? Ça va. Ndé na sepeli, na okiango bien. Donc, ngai naza angolaise mutabandundu. Angolaise mutabandundu. Donc non mutabandundu au colis ou évoluer ni. Non, naza mutaba 50 mutabandundu 50 angolaise. Ah OK. Maintenant comment tu as trouvé biloko ya baluba? Parce que vous avez invité à Fanny. Bon, Fanny ndé abengaki nga pona ya kolia, lokwa naza mère na ye. Ndé alobi ke yaka ya kolia, tant na yebo na sepeli na biloko yango mwa ete. Liboso kuna côté doute. Ngala bi na yo ki yango bien pona soki na yo kaki mabe, nengana lobamba moko. Mais na yo ki bien pona soki na yo mabe première fois na lia biloko. De na on lia ngote. Bandanga na botem tina ko mama mobimba bona lia ngote. Na ye ko lia nkaka lelo pa Fani. Vraiment. Siko na yo ki yango pe bien, yango moi nazo continuer ko lia. Donc, rassurez-nous que au Rosala Ngopé, monsieur Osei la papa, Osei la bana to bandeko. Ouais, na kolamba ngo. Na Osei la on pour la petite sœur nanga, babali pe baluba. Ndenge zelwana na juma yele oya kolamba bon peut-être nazo yamba semek mon ndako. Na ebindenga olambela yango. Merci. Est-ce que maman vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire maman au bakisika muke pour yo c'est notre colonie. Naza Moulouba vraiment. Ah, yo Moulouba. Moulouba. Oh. 100% vraiment Moulouba. Ah, maman Moyo. Vraiment.
naza vraiment na esengo makasi. Mama. Mais Chuluba. Chuluba kokate. Naza vraiment Ozongi Kasai. nazongi pendant ko to mon elengi te mo leki trop. Ya soso lumba lumba. Nde vraiment Ozongi Kasai. nazongi vraiment à 100%. Vraiment, merci. Merci d'être avec nous. Katale, est-ce que vous rejoignez tout citer moi mon quai parce que moi mon lit côté. Ah maman, vous aussi aux acquis la table. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose par rapport au mambo ba maman au school ba? N'habite yo na oza muté colonie. Nga. Na muswahili na lokele. Ah, oza lokele. Ah, maintenant et ça y a binoté, yambo na binoté. Non, non. Comment tu es adapté nango et ça luneni? Namboka na biso na mona biloko te. Mais nesi na goûter ngo lelo. Na oki ngo vraiment bien. OK, on peut. Na komi fan nango. Oh, ya solo. Na ye pas fan. On va ma femme, il y a semblant ton ndeni. Non, je te jure. En tout cas, moi na ye pas fani Alexandre Charlamba biloko. Ya solo hein. Na sepe ngo. Merci. Fadi Katale, rejoins-moi s'il vous plaît pour chiter rapidement. Ça fait quand même noir. Merci mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre rubrique Elubu Bikolo. On était ensemble avec Fanny Katalea, je vous rappelle. Hein, on était avec Fanny Katalea et c'était quand même bien. Fanny Katalea, vous venez de suivre tes invités. N'engé va réagir par rapport à Elubu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à Malobalabon Balobi? Bon, et là, juste un ancien bon, merci. Parce que bah, disposer ton abango, il y a quoi qu'on lire, c'est pas facile. Excuse-moi, Tati Bilone m'a ramené en dehors de la mer à rejoindre quand même une invitation dans la pays qui est donc l'enseigne bon on so merci donc l'enseigne maman Francine maman wana maman mère penakati mère penaba maman nazana bango awa donc la pesa nga ba conseil belé bazala wana so pe mo erreur eza bébé mange ce qui mo erreur ezali en tout cas ba conseil na bango pe ba conseiller nga physiquement et puis moralement. Voilà, merci. Maintenant tout comme nous suka tous les lumba na soso. Tulie ndunda bachamwa nini. Et tu singa ipi mo muchambo imonani. Dis-moi, c'était comment au début ningo banda ki ti okoma na solution oh. Ça là un peu rappelle mu qui est pour te citer. Bon, juste rappel les akayo sala que les lots bino boye le ko ezaki ngana benga na ngoli kambu ya ketch. Le royo moni ke likambu ya ketch suka wana te. Na mema ngolo na Elubu Bikolo. Donc na ba manzaka na ngama du moins na sala effort ya ko sala ngo. Omoni kolamba soso lumba lumba ezaka bien muluba nyonso to pe mwana fa ye bango parce que eza repas moko eza spécial ya ekolo na ye kande na lobaki mutu na mutana elambeli na ye mutu na mutana ndenge o ya lambela ngo mais ngana ndenge na ngana lambela ngo yango na lambi eza batu msuba ko kalinga basali sali ba nyonso wana mais o mingi ya résumé na ngeza que na ke wenze na sombi soso na nga bon moi tosomba ba soso oya pondezi te ba pondezi wana te donc faut soso penza oya mboka donc soso penza kokoriko donc ok soso mbala botaka te soso mo sinda botaka mais ce to sali na ba total na ba pondezi omona soso mo sinda mbali ba botaka ba onyo ba bimisa na bango ba maki hein donc de préférence nakendaki na sombi soso na ngai ndeka na sombi soso na nga na sombi pe lumba lumba na sombi babilo nyonso mike mike ndenge sengeli na ndenge bomoni na bantu ko sala na lambi na monaki que soso lumba lumba ezala yango bongo yango moko bongo bien te na préféraki ezala na ndunda ndunda na pe elambeli nango ezalo kwa bandunda nyonso te wana pendeza elambeli ya bandunda pe ya baluba solo mafuta mbila mwa ndembi mwa litungulu mwa mungwa pilipili pa otie na moto simple donc biso nde lelo to koma ozwa mwa ndundo tie tomate mbuma ozwi be épices otie chango salon lokola ozolamba musuni mo ozolamba nde ndunda donc na lamba ngwana tellement Daniel po esenga ke ne faut nini kayaba kubeta likayabu ezaki wana na tiela ko pe likayabu antake mboka nayo na tielo pe na wana kotaba mère wana kotaba mama donc on balinga ko boita trop yango moni na saki donc résumé na nga nyonso yango wana donc ekoti tomate mbuma tomate linzanza ndembi pilipili mafuta mbila pona kolamba penda na rythme penda ya mboka penda tomate ya nini mafuta mbila sans ça Vaba les amis vraiment maman kokenote s'il vous plaît
entre temps yoka ko balansara biso bango pour epesa biso image wana. Katalia, nous sommes à la fin. Est-ce que votre mot de la fin pour na mokolo lelo, je sais pas moi ce que vous avez ni peut-être question moko fagina tout na tunyo peut-être fallait que ebisa bateau ba otarabino et ça va bien rapidement. Bon, et ça juste kaka merci. Donc merci na Eco RDC, merci na Verdi Kiyoka, merci na équipe technique Mobimba, merci na Bob Molema mon fils à moi, merci na Verdi Kiyoka Yoka 24 derrière la caméra, merci na Merlin Niwa, merci na Binotou Daniel Lebika surtout et surtout merci à mon boss Jean Tubo Wande Makambo et pourquoi pas na Nora Babi Nora moi so donc ailleurs donc nga muta mwindo côté mon lile zaraya au tapé éclairage na marque voilà. moi c'est moi pembe na kata city ah mouluba peli susu ça musalane comme il faut donc pourquoi pas toi encourager mais respect ndé na boss nanga Nora et là pendant on senga na pendant en pleine émission et puis Nathalie caméra respect na notre papa respect na musala na biso ya site respect na mutu nyoso okuti ana kata site topesa na biso nyoso respect pour na to évoluer malam. Merci beaucoup na yemoko mon général des fa balobi yonde makam. D'accord, c'est un peu ça. Donc aussi si na biso pour na mokola lelo. Ah bon, moi je sais pas, hein. Pour moi c'est déjà tout hein. Merci, je vous libère alors. Merci beaucoup. Numéro de téléphone Merci. Merci, je vous libère. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. L'heure de séparation est arrivée. Nous sommes à la fin. Vraiment la fin d'une chose. Qu'est ce commencement? On a débuté depuis au début jusqu'au maintenant là. Ça faisait déjà clair la journée. Et maintenant là, ça fait noir. On a essayé un peu de s'adapter avec Fanny Katalea. On a eu des précisions par rapport à Soso, à Kotambola, à Lumba. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Petit à petit, on a évolué partie par partie. Et tout l'année de près, on a eu quand même cette chance-là de vivre encore Soso et Otambola Lumba. Merci à vous. Merci, vous attirez toujours vos attentions dans le RDC. Ça fait quand même bien que vous allez belé de partout. Vous nous suivez avec attention, fidèle. Merci à vous, merci aussi à mon boss Jean Tubo-Chibois. Merci à Maman Caro, depuis quelque part, sans oublier encore Mi-Rassure Assurance à vie. Assurance vie. Donc, masolo moko ya bien, bandeko nyonso, ba problème, ko bombisa ba biloko mbongo, banini, vous contactez toujours Maman Mireille Kato. Donc, vous pouvez juste l'appeler dans le 0044 74 59 19 64 35. Là, vous allez toujours en direct na Maman Mireille Kato pour une assurance vie. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler encore de d'autres rubriques ici à l'école d'IRC. Et je crois que tous ensemble pour un seul but. On va continuer à manger parce que je n'ai pas encore fini. Hein. Il faut que la région d'encore ait un gars. Est-ce que au région d'encore? Est-ce que tu as un gros salon? Merci à vous alors.